breaking news dans sango ya Congo. On dirait qu'il y a London Allgate esika tozopesela bino basango ya Congo eza koyinda parce que Kabila ba-américain bapesi ti le 17 juillet ou a démissionné ou a yebisa bato ke apo se représenter les sociétés pour asali ba crime ebele oyo etindi ba-américain balongwa na conseil de sécurité à droits de l'homme. Pour nani ba-américain balongwa na conseil de sécurité à droits de l'homme et là ici bani basimisa Kabila touche na ba crime nyonso ya sali na Congo parce que balobi ete comment mboka lokola Congo Chine ezala parmi ba mboka oyo ba membre ya sécurité ya droits de l'homme et bango bazo abusé, il y a des fausses communes ezana ba crime ezo salama na Kinshasa wana ba bomaka bato mikolo nyonso ba mabele fausse commune etondi ba mai bibembe banini. Alors bazo kamwa ke ONU to CPI bazo soit ta décision mon côté sur makambo ezo salama na Congo lingo lakisa ke ba RVC ONU que bazo lia mbongo Kabila ngo ba okanga misu ba Jean-Pierre Mbemba bake na CPI ba Kadhafi ba boma bango mais Kabila a boma a critiqué a sala mabe a nyokola bato ba sala ke loko monte do wana ezali pona koloba ke Trump a simbisi Kabila touche munene po ete na ba crime nyonso tu asali na mboka ba pushie histoire na esila. Alors qu'est-ce qui va se passer? Mikolo ezoya ekozala signal fort ya SADC et attaquer Kabila na armée, c'est-à-dire balongolé na pouvoir na makasi pe ko bebisa masolo na bango ba élection. Donc ngongo mutu moko terme ka ko beta lisolo ya élection parce que élection ezake d'ailleurs na CPI kuna bazolela na CENI kuna bazolela na CENI kuna tremblement pe panique parce que fichier nango oyo ya matrice nango donc ndeko na biso mavinga to mavanga atamboli nango akena en Amérique moyen bazwa so ba donner à retricher ezate pe ezalaki soni komona ke bazaki prêt à retricher ndenge ba mesala retricher. Donc na Congo basango eza kitoko ba les bien ndenge bozomona etikali kaka bangonga ya kotanga pote Kabila to sila na ye toza na Holborn na London esika wapi tozo lekisa temps na biso toaki réunion tozo zonga avant tozo mpepo pona ko kende ba réunion mususu na bamboka Afrique esika ba invité biso. Donc basango ya Congo yango wana eza koyinda Kabila biliaki ebikoki Kabila ngonga na ekoki Kabila sakani me ngonga o esili donc Trump asilani na ye asimisi touche pe asengi na ONU bazwa vraiment ba mesure ndenge ya kosila na Kabila. Donc mikolo scénario ya li ndenge Jean-Pierre Mbemba abimi na prison boka moite ke Kabila akendo remplacer na CPI. Alors ba congolais oya mayele ba comme déjà kopenda na kokima majorité ya ba criminel bazu déjà position na bango pour na kozonga na camp peuple mais ba oyo baza bongo ba fana kwiti ba oyo bazali bongo bato akidiba ba oyo bazali bongo bato akwiti ba oyo bazali bongo ba rêveur bazo continuer ko rêver. Omoni soki masuwa na Titanic ezala ozaki na première classe ozala na deuxième classe ozaki na cale ezala ozalaki ngungi na kati ya Titanic soki Titanic ekwei mutu moko abimaka te ngonga ngoyo Kabila na bato na yebo telema bo banda ko kende komitika bino moko na CPI to bo palangana be bo miboma po ndenge ba américain ba exposer ba longwe na conseil de sécurité ya Nations Unies o bango moko baza ba fondateur nango o bango moko bazali bato liboso ba respectera biloko wana et koloba ba boyi ko reverser ke bango bazalaki ensemble na Kabila. Alors aventurier mususu ezali Paul Kagame azokanisa soki abimi pembeni ya Lorenzo lokola bato balingi changement na Congo ye akozala sauver te pour eza passe mingi pona ye mawa mingi pona ye parce que Nzambe aza na contrôle ya masolo nyonso. Donc tozalaki en direct à Londres avec Proverbe 30